dit merci à l'éternel Dieu. Oui, fidèles téléspectateurs, mbote na bino banso ba yobeti libako ya malamu mpona kolanda émission na bino Choc culturel. Choc culturel les alliés émission oyo lekaka na ville province ya Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Lelo tokiti awa na micro na biso po te tolakisa bino musala nini oyo ezoleka na makambo oyo ezoloba masolo ya art. Lelo émission ezali pona ekundulela bino makambo bisika nyonso ezali ya kobatama parce que zana ba jeune bazana ba talent bazana misala ya malamu ya kosala me baza kobomba na bazolenga komibimisa te. Lelo makambo ya art na mboka na biso ezwali sous place te ba pays mususu na ba Afrika oyo komo koleka biso na côté ya art mais lelo siko to yepo to révéler makambo ndenge ezoleka ndenge makambo ezoleka na mboka na biso to lakisaka yango yango bozomona nga place na telemi nazali awa na commune ya Lemba na quartier Kimpwanza na avenue Kavaker. Donc ne sika nazali place na ye poteto to beta masona artiste to koyeba lolenge nini musale zo salema lolenge nini pe makambo sala makambo panzo akati ya yambo il faut to remercier na nkolo oyo apesi biso grâce ya kete tozwa makasi ya koya kosala musala yango poteto zala na bokono ya nzoto to pesi merci mingi na nzakomba oyo Dieu de walesa oyo azosala ba miracle ebele pote nzambe azana biso na musana biso tokosala tina ndenge tokosilisa yango yabongo yambo na ukota na bureau pote tokende kosolola na artiste oyo toye kotala to beta na ima solo na muzindo pote a expliquer biso musana ndenge ezosalema lolenge nini ezosalema et pour basala kango boni biona ngai toko découvrir yango. C'est parti. Mote papa. Mwana mboka boni. Kitoko papa boni yo. Denga pe na zabie na ngolo ya nzambe na ye selon ndenge bobengaki show culturel po ekita na mabele biso to sala ka musala lolenge ndenge sengaka parce que information ou bien ko informer batu ba fidèles téléspectateurs ezate que il faut zala kaka na place moko bote faut kita tina mabele biso musana biso nde yango wana to kitina mabele po to mona musala na yo ndenge zo salema awo to za na bureau na yo nde na yo ko visiter yo c'est pas la présence na yo soko to ko fanda. Merci mon amour. Ouais. Oui, na sepeli parce que eloko ya libosona po nzamba sali biso grâce. Oui. Po ngana yo tokutana parce que ba mususu temps oyo bazwi tante ya kokutana baza ba prison ba mususu ba kufi ba mususu bazobela. Mais tant que nzambe wana pesi biso quand même grâce wana toko zanga pour remercier te. Mona mboka na ye awa on a to beta masolo selon ndenge musale zo salema parce que lelo na mboka na biso makambo ya art eza ya kokita makasi. Ok, bozana batala makasi na mboka bolingo ko valoriser ngote pona nini makambo wana eza bongo. Tandis que na ba Afrique mususu wana na ba Côte d'Ivoire, Cameroun, Sénégal partout batu vraiment pona art bazo simba ngona maboko zo mona kete baza batu baza déjà moi likolo mais ok biso boza pena batala ya makasi na mboka na biso awa na République démocratique du Congo. On me kempe ko expliquer biso. Bon. Ngai selon ceux qui ont expliqué par rapport à Moni, ceux qui ont bien été touchés dans tous les domaines. Oui. C'est vrai, ils ont bien été. Oui. Mais ils ont aussi battu. Moni est touché dans tous les domaines. Les lois doivent avoir un art à musicien. Or, que Bissopé, dans le domaine de la peinture, ils ont fait art. Mais au-delà de nous, on appelle ça la valeur dans les mots. On a un peintre. Mais au côté quand même, mon bureau là. Place na Mbarabatu. Oui. Mais musa nanga eza peinture. Eza peintre dessinateur. Oui. Musa nanga ngwana. Donc voilà, nga moni na pona pesa, fona pesa boulot nanga valeur. Oui. Avant ba biso ba pesa ngo valeur. Fona ibande pa nanga moko. Pour moi remarque ça qui l'on a qui peintre na mutu moko ya salité, mutu moko ya valeur te, mutu moko ya bongo. Effectivement. Ya moni. Oui. Na taille ba permettre tout na mon qui était. Il faut valoriser mon boulot. N'est kala théâtre ezalaki maboke. Mais le lot quand même, ça y baé, banani baé, ba besobe, ba pe sûrement valeur mo boye. Mon pe mutama poke. Na mwaka moi bio efandi moi idéologie wana agiti na ba poto. Yango to mo landa pe yango muke wana. Ko biso to aboye. Bien que na ba poto comité mais moi ba professeur to kendaka déjà. Moi ba kikuti to kenda ba ikuti, to kenda moi ba Congo, to kenda moi Lubumbashi.
kaka kotia peinture Quand na cadre ya peinture moto pena ye azwi biso tokei kaka na mwa kiserie topotapotana oyo ndenge kaka ezaleli. En tout cas, na moi qui sérieux au bon potana makambo simba bien sûr parce que na musala il faut qui sérieux na kati pour ceux qui sérieux ate au kozape ba cliente au kozape marché. Oui moi na mboka mais ba filete spectateur ba sota la biso ba yini ba koye ba komo na yo zanani. Bon. Et puis ça la penini. La komo na ngai pena eza kambamba beaucoup. Wana pena kombo na nga. Mais kombo o ba tu ba yebinga na ngo na art. Donc comme maman botinga pesa kombo kambamba boko gelo mais ce que bato ba yedinga na ndenge ya art na kombo na ben nango eza Gay Jodar ya ngo pende ezali ba kombo ona tana so tali bosa biro awa eza Gay Jodar etape na télé kuna ba to sala ba travail na biso eza vega Gay Jodar ya ngo ne kombo na ben nango ya ngo ne kombo e ben nango Gay Jodar oui mais que peut expliquer biso Gay Jo eza diminutif ya gelo donc je suis na gelo dar wana ningo ba tout simplement artiste donc parce que na yo kipe mo art eza na kati wana yo moni gejo da donc so to tanga mo bimba eza gelo artiste gelo artiste ça bon moi na mboka tozana ese mo makasi parce que ezamba la liboso na kuta na artiste peintre ou bien mutoyo ndenge yo moko uti ko ba ke ba so ka moni to musala ya salite bureau bien organisé vous avez ba facture na yo donc makambu tout eza awa binombo ko bozo zwanga bien ndenge na vani na kata bureau na za l'aise wa climatiseur donc propre sans problème donc malili ya bien fraîcheur ya bien parce que mutu azope sa musala na valeur donc makambu senga ka bongo il faut bino ba tumususu boza na no na sima il faut bozo ba exemple net ya papa Delors ndenge zo sala musala na ye malamu et na awa na commune Lemba tous évoluer na masolo na biso na mboka mais to lingi koyeba misala na yo oyo zo sala na kati ya mboka na biso ozo salela ngo esikani et puis misala yango oso banda nango bambula boni et umeli to uto banda mikolo yo to eza boni mais que peut expliquer ba fidèle testateur ba zo tala biso na ngonga bon ngai bulo na ngai tozalaki na voisin na biso moko tokamwa apa ngona bango comment ezalaki ne Congo Samidar donc yinda azalaka dessinateur nga mpe na nango dessiner na basigne ndenge ezalaka kaka na bacinema o dessiner na yo tout ça bonabo bon ya kosala ke ntango tomoni ke ya totravaille mpena aodessiner mpena comme il faut na bapeinture banini aye tokomola nde na nsima ezalaki vers les années 97 nayebaka bien eza ntango ongi otoka bwana bane 97 wana nde esalaki no tomolanda ye mpe na nsima malembe mpe ba tokomi mpe loko ezali deya domo eza na tutu deja makila malembe mpe ti tokomi mpe kosala yango ndenge na biso mpe tokomi mpe persévere nango esali ke kobandaki na bandi kosala nga moko boye nabandi kosala yango nga moko nabandi yango na ba si j'ai encore une bonne mémoire na ba 99-2000 wana nde mpenza donki bandi yango mpena nga moko nanokende sans ye kenaki nasali mpe boulot afulusi nga mpe mwana permette nga mpe na mitangisa nga moko yango na signaleki naza kofenya de père et de mère naopesa bafale mosusu courage mpo bamekola nango balokoko na biso leke kosaki bakikolu na bani biso bapère badeya kala batika so na ba 10 ans ndabundani na biso na mitangisi nga moko ti me kotanga ezalaki déjà na osala déjà boulot nayebaki nanga déjà art yango déjà epai ya mutu wana nde nalekaki mpe université na académie abeti mpe kuna tini lelo mpe créer mwa activité na biso mo mais eloko nini artiste oyo epusaka yo mpenza mpo oyo motiva yo mpo te oyekola mpe mosala ya art wana ezalaki awa omonaka mutu wana ndenge azosala yo osepe nango to eza mwa vocation moko ayelaka yo mpo okende osala eloko wana au départ wana oloba ezalaki donc pour toi ben ba petit ba rebelle la formation a sepeli ka ndongo dessiner ben ba académie wana yana ba musu a sepeli ka na nganga ko dessiner ma ken académie wana pa tangi pa juste abi mpe gradué mais misala yebita ya ka kutu lela awa ba travail biso ko dessiner na place na bango baza assis en académie donc ils en ont donné été maintenant sepela na boulot ngo akeko sala il faut tite ba biso et donc venir pour ça qui nga peneza na au départ ça n'est donc ils ont un don à nous à ton volonté des sali qui le mois
boulot on peut fandi tout comme pour les longs mois différents siko boulot est fandi au comme les longs mois différents les lo a on a côté na kati ya bureau na yo mais na yebité siko esika osalela ba activité na yo wana ya ba misala parce que za ba misala ebele to kokundolango tant to zobeta na kati ya masolo osalela kango esika nini ezaka ka awa na commune lemba ya bisika to zali to atelier za côté mususu et puis misala ngo osala ka yo moko to zana bato oyo ososana bango musala parfois yo engagé to boni bozo collaborer bon pour engager ça m'introduire oui et bon quand sonner ezali mais nous allons bateau équipe est complet on travaille en avant ça pena un engagement té ça qui est en copie côté to sali yo suis yo ngabe na bendi yanga na tikali nanga donc tu travailles partout ça a atelier na biso ah ça bureau na moi depuis tout le monde bloc ma atelier na biso ça nanga moi to mon atelier ça pas sali mais travail ça na partout. Même nos aboros font la boutique na yo. On va décorer le bâtiment peinture, va dessiner, va comment. Tout ça li, tout ça li yo. Oh, nous ça marche de santé. On a pour ça pour l'eau va comment va pour l'eau na yo. Tout comme là yo. Oh, au tonginda kuna yo, tout le mastic, tout ça on est au sommet bilo on a pour tout signaler tout est peinture. Tout est produit chimique au bassin la peinture. Tout est en OPA. Donc biso a vraiment son angalo va bien et ça tout pour la peinture et les graphismes. Oh, tout ça la cape andé en moi. Mais quelqu'un peut m'expliquer le dans le bas. Non graphisme ça. Donc la carte graphisme tout le monde c'est graphisme dans la carte. Donc décoration ba polo, ba t-shirt ba varese, ba képi, ba ça là, même tina ba sani, ba bit donc impression sur tout sport. Ah bon? Tout ça la impression sur tout sport. On va comme na biki na yo. Combo na yo to komango oh les next no la tara teno combo na yo to hôtel yo même na sapato pe ba kosala même tina basani tout cha ah bon mwana mboka na uto yo ka limoli eloko mongo boy awa ya makasi olobi to tika pe ba peinture parce que ngai na lingaka te masolo na koyoka kaka to sala te il faut penza tango micro ya choc culturel ekiti na terrain to lingande to mona bilembo to ko meke mpe tango to ko sisana no ndien to so na yo na bureau to ko tamola partout pour to mona pe ba peinture o te kaka ba produit zolo ba o te kaka pe il faut emona na pe na parce que biso to lingi sous journaliste ezande ke to zo information na source eza bongo o ucho lo ba awa eloko moko ya mutu ya olobi ke no boya kuluna o sala bote o sali po o vandisa makambo bien sûr na moni parce que na yenga moko na za l'aise les loso kembele ezala kete o se décourager kete po ba para ba kufi on parfois vie elinga ezala ta na boite moi 10 francs na yo zo ate ndé on toujours pesa merci mingi et na idée na yo zala ke nango tozo ko bana émission na biso po te toyeba lolengi nini makambo ezo salema awa sikoyo na mosala na yo sala ka mwana mboka mosala ka ba jour nini et puis il faut ngoma ka pe ba heure nini biso awa boulot pena tout on est sur chinois tu dois ben esprit ba chinois pena ndenge to ba na sport kokoro esprit du travail kokoro esprit de travail kokoro esprit de travail pour à part nani maka mona pe mto sanoa na sabi moi titichu ani na opesa ko me condoléances na famille aussi mokendi pour azapena ami d'enfant tout temps na école primaire to ba nebe sport ici comme mon kolongi to travailler na ibende na lemba na ye en tout cas famille na fait temps comme tu na okana nga choc wana te en tout cas mes condoléances na famille a aussi mokendi winga pe na zokata yote na PCP mes condoléances na bandi minyoso ya combat spirituel et pas maman Olangi oyo bakufisi mama oyo asali pe misala ya malamu na kati ya mboka na biso en tout cas maweza na mitema na minyoso bandi to pesi merci mingi bisika bazali oui avec donc situation ezala ki pona batana biso ba air ban tout ça na on a bati koko respect du travail et tout le sport donc so 7h au kuti biso to le ngara à 20h et puis ils a chaque jour ti dimanche c'est que yo artiste au kenda prière té la kenda prière to ngana prière na sekav pas pasteur papi Kaloi na saluer en passant c'est mon pasteur papi Kaloi papi Kaloi na pe na pesi pasteur va moté belé OK en tout cas na prière kuna ezana awana tal Congo na salon awa na prière on a tout biso prière ezalaka de 9h à 11h donc après prière tout ça 7h na déjà faut mo de ba fenêtre na pour aller ba ba ki tout ça déjà 9h na côté prière 11h
to kiti a oui bika ka nyoso na boka nkolo po to sala courage na sudira ye malgré to so encourager mais liboso na nzambe liboso yango liboso nde nzambe liboso eza solo ndeko na ngai parce que même biso si les autres za malamu boye eza grâce ya nzambe wana parce que même yo otangi pe pasteur na yo eza mabete eza interdité mais ngape na koloba grâce ya nzambe ya Claude Kabulu alesa oyo azo sala grâce pour na bino na bomona biso façon makambo zo leka kozala malamu en même temps tokokende moi rapidement pour ngonga na biso kozala muke moi na mboka tokosepela pour na parce que biso to ya pour to beteka masolo na bureau te pour ceux qui na lobina la elengi ya climatiseur moins fraîcheur en tout cas tokobonga musala na katote biso ko to ba ta bureau ko tuté mon tenu kutinga ngolo biso to ba to boulot c'est ça ezaka pour ceux qui mo ya to yambi mutuma on les ala ka mo administration quoi organisation il faut za la bani to mo biso penna to ba tena libanda c'est bon on ta travail penna ba to travail penza yango fidèle spectateur tozo bima sikoyo pour bino nanga to découvrir musala lolenge ni nyezo salema makambo nyonso artiste auti ko lobawa to découvrir yango na masolo eza malamu merci. Je connais le créateur du monde, ses merveilles et ses bienfaits. Pona ba oyo ba uti kozwela biso na katikati donc tozoko baka na émission na biso awa esika nyimbo zo monanga na koti na kati ya dépôt ya Béchodard parce que ye auti ko yebisa biso aza pena dépôt na ye bisika ba matériel na union so evandi nde esika nyimbo zo monanga na za na kati ako expliquer biso biloko eza na kati poto yebake lolenge nyimbo sala isa makaboyo mwana mboka toza na kati ya dépôt na yo masolo eza boni awa bon awa eza produit Brits produit Brits donc eza ba o mona oyo eza ba produit ça la peinture ba calcilo ba titane ba o eza ba oxyde ba teinte quoi ba bloca mai pesa ba ammoniac ba oxyde donc eza produit Brits yango ndeza lokola yango nde fournissera nani na magasin kuna to yaka awa to joue produit on a pour ça awa sali allez et qui est kuna na magasin donc produit Brits kuna produit fini awa produit Brite kuna produit fini en tout cas moi na mboka oza bien organisé makasi mais to linko yeba siko ba produit yango ezaka uniquement pour na musala na yo to batu mususu pe bakoya pe basombi yango pe parce que eza arrivera que mutu mususu akoza la posa na produit oyo zoteka par exemple awa mais alongo ake matete soit ake wapi po ake nokoluka yango est-ce que oteka kape yango ou bien ezaka uniquement pour na musala na en tout cas nyoso luka na matete okoluka na bayaka okoluka na wakading awa pezali donc toteka kango pe so pe musana biso pe ye pour na faciliter la rapidité au leto kendaka ko sombaka banini to zuka awa to apena monter na biso tourner la peinture to zuka to ke to tina machine to tourner aller to pesi client biso moto ke na ngomso ke sala musala donc nyoso eza ya oluka uteate oh no c'est etangami ya peinture to ça non yango to komikuna tout pour la peinture et le graphisme donc oh tout etangami ya peinture to wana ngo biso mo pe to ça to teka peinture ya mai ya latex o ba tanga na bandaku to sala pe biso moko à part yango to teka peinture à huile peinture ya batol calmatol to teka peinture à piscine na ba maratex o ba sala ba banderole to sala ba banderole biso moko d'ailleurs to ke na télé au monde ngo donc tous les sortes de peinture luka au couton bien aimé ba makambo zo continuer parce que awa musali zo salemaka kitoko lolenge bozomona tokobeta masolo na artiste oui artiste to yesko place musali zo salema oui ndenge na sabino siko boulot ndenge zo salema parce que na moni awa ba polo ezali ba mususu za na kati kuna expliquer biso na ndenge makambo zo ouais ndenge to lobaki awa za atelier pa to sala ba boulot asi ozomona aba banderole yo salema oza ba chemise awa eza ba na so caméra ozwango oza ba polo ba na poto ko ba la coste oui tout ça ba décor na tout ça ba la coste on eza ba chemise oza ba banderole tout ça là siko na lingina ye banano ba polo yango ba ye nango epa mutu po bosala to mutu akopesa commande après bino bosali te eza ba polo mutu na ye nango mutu ye nango ayena ba polo na ye ba to biso to komaka quoi ya commande mutu atikaki pe to sala ka boulot mais le monde a bossé au rebisa to za ba portrait triste to sala na ba portrait na si bo mona ba
so caméra rose benda ba dessin na biso to sala et là par autre so ba dessiner o manengo zali ateke o malokola neti yo o mabena yo oui awa to beta yo to dessiner yo manengo zali biso a bulonde bino awa bulonde tozomona ngo parce que bilembo ezomona na yango moko mais artiste okokotana na kati parce que tolobaki photo kotana no tomona na kati kuna après to bima poto mona ndempe musali zo salema awa et ko sala quand même ba fidèle spectateur malam oui oui awa toza na kati déjà il y a masolo ndenge zo bo beti ba caché na sima chemise eza chemise eza chemise ya bale kayem na watanga kumbote poto sa publicité na bango te eza chemise ndenge to décorer ngo donc ndeka na esaki oki non kuna eza dépôt na bureau awa ezali atelier na vente ba produit na biso to teka pe matériel tout pour na ba artiste na solo mona ba rouleau eza na ba pinceau ba nini donc artiste akoyani en aboko na makolo azunyo surtout awa donc alongone chez ayena ma boko na makolo azunyo so awa au pinceau au rouleau au cantine na tia couleur nyonso azuni awa donc tu vois quelque chose de tout pour les artistes donc ça bon. En tout cas, vraiment, on a mingi parce que nous sommes bien organisés. Et ça, c'est que nous avons un matériel, toninte, biloko nous surtout à Moussala ezali. Mais tout ningo yeba mwana mboka. Moussala ngo tango zo sala na moni pe batu mususu baza mais to yeba ko yeba pe ba ko mona bango. Si ko Moussala ngo okotsa pe batu na formation, to ezaka kayo moko il faut sala ka forma ka pe batu te. Te, ba ku fara na maele na hote. Toza biso to ba tu mundu minga ku fara maele biso to tolanda mo idoje ba chinois. Ako de na maele na ngate. Biso vision ya la moko. Rendre une masse des êtres humains utile à la société. Vision à la ramoko. Donc ceux qui mouton na posa na souci wana yeba ke mbongo ke bakademie zate. Aye nae. Okola nae makamuso etikali simana to beta ngona entre biso to na TVT. O est important na ko pesa ta numéro nanga. Oui. So permettre nga. Oui, pesa. Numéro nanga 09 98 65 88 10. Donc oui, bandela 09 98 65 88 10. Donc le numéro wana est union sur benga to bengi na minuit na 2h ba yambao. Donc le numéro ne kanga marate et ça numéro nanga privé donc wana obligatoirement tant que benga ngomba mama donc to so ozanga moko to so na na peso makambo ndenge sala o na bureau to sololi pour te biki vina biso les ama passi. Nazo suye biso moko to ba faire to mika na makambo to sala donc to kanga baninga mtemate o kangela baninga motemate en tout cas eloko ya malamu mais to lingo yeba ba condition ni ezali pour muto azo inscription parce que bisika mususu okukuta condition komi belé yo moko lobi ke muto akozanga mbonga okende na académie mais aye awa ba condition ekozali ya makasi to eza quand même raisonnable condition moko teza na ngote biso to na deux conditions a so za moyibo ko yana hote so poser un poli ko yana hote. Ici. Donc il faut à botosi oza poli aussi mbablo pas trop trabanda ka batwa dernièrement tu non ça ndaka gouverneur tu non ça boulot trop trabanda ka batu kili to moni bike mutu ko simbate yo sali boulot na yo si soki so za moyibi ko yana yote so ba biko za poli makaka batu ko yana yote en tout cas ah bon merci mingi au lobby en tout cas ce que oza impoli oza moyibi koyana yote tozomona ndenge musali zo salema ndeko nanga cameraman okozola biso nanu image bien ndenge nazomona bazo beta caché na chemise et lo lenge nini bazo sala et puis to koyeba ndenge nini ya kotuna lisusu mituna mwana mboka to moni bazo sala lo lenge nini ah bon vraiment en tout cas musali zo salema kitoko est-ce que moyen ezali to kotomola chemise ango pour tout le monde quand même au balusango vraiment de konanga tout le monde musala ndenge zo salema en tout cas vraiment eloko ya makasi Ndeli 09 98 65 88 10 tout ça son adresse monsieur toi adresse moko toi c'est Caviacaire numéro 14 bis référence na biso za Ari Kiyimbi mais mon mboka tokoka bwana bongo te moi bambota te mibale misato esala quand même moi bien ouais moto na nga liboso et pas ya Manassé Gejo Ephraim Kamamba Célestine Kamamba bébé Soraya Céleste Magloire Kakesa na petit mot de mon ami privé le petit Migler commandant de plique mota trop moto na mettre format biso aso musala pour tout ça la boy malgré tout na sur l'université mais ntala ça sur musala o azali ne Congo Samida donc yene pena icône ya makambo
Donc on a salué à tous ceux qui ont la minute. Après ce mot pas Michigan Lembao. Après ce mot pas Massananga décorateur Romba succès. Venanga y Meda Rochudi. On a fait bien tout ça. On a bango bani on va conseil bien comme tout ça là. En tout cas rien à dire. La famille Munganga tout la famille on a biso beaucoup tout de maboué. Famille Munganga. Bazé Belé, José Munganga, Pablo Munganga, Zidane Munganga. Donc oncle Nanga Belé Bazé Belé dans mon cité bango tout a été mais tout cas la famille Munganga. Oncle Mongo. Ngape na pesi famille Munganga bambote Belé bisika nyoso bozali. Oui fidèle spectateur toza déjà na suka émission na biso mais ngape na ko silisa bongo te na ko merci mingi na mon pasteur Claude Kabundu Alessa mutu na Nzambe oyo azo sala pona kete bana Nzambe bayeba ndenge ni bakolanda lokolo na makambo etali prière. A Katsie Balé, à Keti Brazzaville, pour gagner milimo ya bana Nzambe, baye bandeni ya kolanda Nzambe, lo lengenge ngazali mobiki sida mokonzi. Na pesi lisu merci mingi na famille Docteur Meta, Safou Jean-Pierre, na pesi lisu merci mingi na Alphonsine Meta, na pesi mote mingi na maître avocat Valérie Sabou Safou, oyo azali avocat ya Baro ya Matete, na pesi lisu mingi mbote nanga na maître Mawasiwa Mukoko Gelor Bambote Belé azali avocat pe ya Baro ya Matete na PCP mbote nanga mingi na Fideline oyo avani na commune na Lemba na avenue Kimiofiki na pesi sumbote mingi na bana nyonso oyo ya Matete ya Ngaba ya Lemba ya Kimwenza partout na Kinshasa même na Louisa Masuika partout na monde entier bozolanda biso na pesi bino merci mingi na pesi merci na cameraman oyo azosala azami sapiswe oyo azosala pona ga benda bilili kitoko ndenge bozomonanga na bimi nde Derok misapiswe oyo azosala pona vendre sa image bien a merci ebele na pesi merci na staff technique nyonso oyo ezosala na show TV ba merci ebele na pesi lisusu bambote ebele na Jemima vrai chéri oyo avandi na commune ya Matete na pesi ba merci ebele en tout cas boza ebele parce que soto le bito banotanga na bino ngonga ekozwa biso ebele awa na pesi lisusu merci na directeur na ngai ya chaîne bambote ebele na DTH Kabengele ba merci ebele vraiment pour na mosala kitoko zo sala Nzambe oya Claude Kabundu Alessa azala toujours na biso charisme bana centre de réveil spirituel bobo sana mukayate mukayeza toujours bilona ngai tokomona na mikolo koya botika malamu merci. Merci à l'Éternel Dieu